Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokotalisa bino opération benda bango mbongo na lisolo ya lokuta pe batikala kidiba pe leka nzela. Opération oyo tozali koloba ezali opération oyo Roger Lumbala aye na poto awa mpona koya kosala opération beta lisolo ya lokuta betisa bango mitema pe benda bango bambongo pe leka nzela. Opération oyo Roger Lumbala aye po asala na poto. Bandeko babolingo na banzi ete tango nyonso tu tango radio Zoomel 1000 tozali kopesa ba information tozali kotalisa bino ba makambo mingi bakanisaka neti tozali kosakana mingi bakanisaka neti ke tozali kolekisa tango me ba information oyo tozali kopesa bino boyebaka ete radio Zoomel 1000 ezali kopesa bino ba information oyo ezali penza ya source. Parce que na mikolo elekaki bandeko topesaka bino information moko oyo tolobaka ete Rex Kazadi moto moko auti na Congo akorompe bango. Bato mingi balobaki bakomelaki biso balobi ete bino boza koloba boyo ezala makambo lokuta botala kutu Odombo aleki aye koloba makambo contre Kabila banini. Mais bandeko popo mona ete radio Zoomel 1000 ba information topesaka bino oyo ndenge balobaka ete lokuta yaka na ascenseur vérité yaka na escalier pe ekomi telma biso tobimisaka mopepe wana pe mopepe wana elobami bino moko boutaki komona lobi awa Rex Kazadi ye moko na monoko na ye aye koloba ndenge bakutanaki na moto autaki Kinshasa malgré boyi kondima ete bazwaki mbongo mais abazwaki mbongo bandeko. Mais na tango biso topesaki information wana bandeko mingi bakanisaki ete tozalaki kokosa pe bandeko mingi bakomelaki biso balobi ndenge nini bozali kopesa ba information boy. Alors nazali koyebisa na bandeko oyo bakomelaki biso ebongi malamu bino moko bolanda interview na Rex Kazadi na makambo tolobaki na kombo ya moto autaki Kinshasa akutanaki na bango ezali kaka la même personne kolongola te kobakisa te mpona kolakisa ete radio Zoomel 1000 tozali wana mpona kopesa bino ba vraie information oyo azali kokanisa ete radio Zoomel 1000 ezali mpona kodistraire bato mais bino moko nde bokobanda kosutuka biso tozali bato oyo ya vérité ezali koya na escalier malembe pe ekomi mais bino lokola bolingi kolanda bato oyo bazali koya na lokuta na ascenseur bokobanda pe kozala kaka surpris na nzela ya radio Zoomel 1000. Bandiko
bolingo tozongi sikoyo na lisolo ya moto oyo aye mpona koescroke bakongolais me aboti mwa histoire na ye bandeko babolingo soki toyebisi bino ete bokeba na baopposant congolais to bapoliticien congolais bazali wana mpona kosala politike ya solo te me basi bacomprendre systeme ya faiblesse ya badiaspora congolaise nde bazali kolinga kobeta bateknike na bango na bahistoire oyo bazali koinvente mpona koluka kobenda bato mbongo mpona nini bandeko nakolakisa bino lokuta ya Roger Lumbala. Roger Lumbala azali stratège oyo deja azalaki kosala makambo na kote ya este na ndenge makambo na bango babanda kosala na ndenge ya molili na ndenge ya koboma bato na kote ya este ya kirebelio na bateknike na ye wana yango na omoni ete lelo oyo azali sikoko azwi kaka teknike wana abongoli yango na sens mosusu me na kombo ya histoire ya Congo azali kobeta bamasolo moko mpona kolinga kofaire voir bino bamakambo bino boloba ndenge azali koloba ezali ndenge wana ezali mpenza ndenge wana me bandeko ayebi je na ye nini oyo azali kobeta bandeko babolingo bapeuple congolais nakoyebisa bino boye soki Roger Lumbala azali moto ya solo pe ya verite akolakisa verite na ye ekomonana na miso mpona nini bandeko Roger Lumbala alobi ete Joseph Kabila azali koprepare la guerre après baélection yango wana azali kokreze batrou de fusillé mpo ayebi ete après baélection nde mobulu ekobima malamu merci mingi monsieur Roger Lumbala mpona information na yo me tokolakisa yo sikoyo ete ozali moto moko ozali koprepare makambo mpona kofaire battre mitema ya badiaspora mpo oluka ndenge nini ya kobenda bango bambongo tosi tocomprendre politike na bino baopposant congolais mpo bosi bocomprendre faiblesse ya badiaspora mpo badiaspora lokola bakomi kaka te Kabila dégage bino bokomi koluka bahistoire mpona koinvente bandeko ngai nakoyebisa bino badiaspora congolaise ebongi malamu kolingaka kokanga bato oyo ntango azali koloba liloba ifo kokanga ye tozali lisusu na ntango ya deuxième république te mpo na nini Roger Lumbala alobi ete Joseph Kabila asa creuser batrou de fusillé mpona koprepare la guerre alors motuna sikoyo ya radio Zumel mile ezali boye lelo oyo na Congo tozali na démocratie moto nyonso to azali na liberté soko omoni likambo ata na portable na yo ya telefone okoki kofilme comme preuve ezala ta na kamera na yo ya moke soko oza nango ndenge Roger Lumbala azali na radio na ye na bandi ete soki makambo azali koloba ke Joseph Kabila azali kokreze batrou de fusillé mpona koprepare baélection akoki kozanga te kokende koefilme baelema wana mpo ete aya kolakisa bino bana ya poto afilme batrou de fusillé wana te azali koyebisa bino o Kabila kreze ndenge azali koloba aye kaka verbalement abandi koyebisa bino mpo ye moko asa ayebi ndenge nini aprepare ayebi ete badiaspora congolaise mpona kobenda bango mbongo mpona kozwa esprit na bango il faut koinvente mwa likambo me nakoyebisa bino bandeko babolingo lelo oyo moto lokola Roger Lumbala azali koya mpe kobeta tolo mpona koloba makambo mpona Congo me Roger Lumbala oyo azali kobosana ete akontribue na bamalere ya bafemme viole oyo kuna na este bango nyonso tuna bambemba bakontribue na malere ya bafemme wana ndenge bazali wana bazali kotambola na makila ya bapeuple congolais me lokola basi bacomprendre faiblesse ya badiaspora congolaise bayebi ndenge nini eloko nini oyo bakoki kokosa badiaspora tala ndenge azali kokosa
que Joseph Kabila a creusé déjà batrou. Bon, ceux qui a creusé batrou de fusillés, ndenge yo ozali moto toyebi ete olobaka mingi lakisa na ba diaspora congolaise image nini oyo yo memeli bango oyo filmaki ba place wana esika yo monaki ezala neti ba preuve lakisa biso toboyi ya maloba po ete tosi to comprendre système de jeu oyo bokomi koya kolia ba diaspora congolaise mbongo lakisa biso ta elema moko ou bien ta na portable na yo ko filmaki omoni ke esika Joseph Kabila a creusé bato o filmé yango pona koya kolakisa na ba diaspora congolaise olobi botala kutu ba preuve yango yo mais bokomi kaka soki bovandi na Congo boza na besoin ya mbongo bokomi koya kokosa bandeko Roger Lumbala oyo a préparaki likambo depuis kala likambo yango a préparaki yango ndenge nini etant que escroc tango mokolo oyo gouverneur André Kimbuta alobaki mo ba makambo yaza kolobo balobaki soki pona radio na ye nde mokolo pe yaki kozwa bulu mbala moko etanke ex rebelle abeti bulu nde yaki kotiamio na radio na ye aye kopelisa moto na radio na ye kaka ndenge tolakisaki bino na baémission elekaki ndenge tolakisaki bino bapreuve oyo ezalaki kolakisa ete moto wana kaka bango moko mutu batiaki yango ndeko eloko ekamwisi biso tala ntango bafilmaki na kati esika moto ezalaki na ndenge bafilmaki na ndenge nini lelo oyo Roger Lumbala mpo bomona ete moto ya lokuta moyibi escroc bazali kotuna ye na Roger Bongos valeur ya babiloko nyonso tu oyo ezikaki na kati ekokosala combien aza kozwa bakongole neti bazoba azali koloba ete valeur ya babiloko wana nyonso tu esali $500,000 bandeko bomoni bato bazali kokanisa ete biso bapeuple congolais tozali kaka na ntango ya deuxième république bandeko ntango mosusu bato bakoloba ete mama Rosalie makambo nini azali koloba me nakosenga kuna na régie papa Botamba tiela biso baelema boyoka ndenge Roger Lumbala azali koloba pona likambo etali ndenge nini Joseph Kabila a creusé batrou de fusillés kuna na Kinshasa amemi pe ba image te atikali pe ko filmer yango te kaka ya maloba wana nyonso tu ba plan na ye na ndenge lisusu aye koloba ete inventaire ya makambo nyonso tu ndenge ezikaki na nini esali nyonso $500,000 bandeko ye aza kozwa bato neti bana mike azali kozwa bakongole neti bazoba lokola sa sali plan na ye ayebi ete ndenge ye awa akoya koramase mpenza bambongo na bahistoire ya lokuta mpe na ndenge akokosa bango ete tokosala boye apres baélection alingi nasala eloko bo alingi nde po alengisa mitema ya bakongole boyebi ndenge baliaki bino bambongo na makambo ya dongo ndenge kaka eloko oyo Roger Lumbala alingi asala ezali tekniki na ye bandeko bomikosa te bokoya kobwaka bambongo na bino na mai ya lwalaba c'est un menteur escroc bandeko yo kanisi moto lokola Roger Lumbala oyo alobaka mingi amona mpenza esika bato wana ezali ndenge aza koloba azanga kofilme yango mpo amemela bino mpo ete bomona comme bapreuve bandeko babolingo bokeba na bapoliticien to baopposant congolais oyo bazali kolinga koya kolia bino mbongo en tout cas bapeuple congolais basi babebisi ya bambongo ya mingi trop c'est trop membala oyo bandeko bokeba na ntango oyo nakosenga na papa Botamba atiela biso baimage bolanda ndenge nini Roger Lumbala azali koloba mpona Joseph Kabila ndenge a creusé batrou de fusillés mais tomoni baimage te atikali mpe kofilme yango te likambo ya kokamwa un journaliste ata na portable na ye kokoki kofilme mpo alakisa bino awa mais aye kaka mbangu mpo abetela bino histoire mpo ezali plan na ye oyo asali ndenge nini akolia mbongo akobendabenda bato bambongo na bahistoire ya lokuta oyo nalingi nakutana na bakombata ya Canada ya Angleterre ya Allemagne ya nini mpo aluka ndenge nini akokangisa bambongo bandeko azali mutu asabeti bakalkile ndenge nini akobenda badiaspora mbongo epuis boyoka lisusu ndenge alobi ete ndenge studio na ye ezikaki biloko nyonso ezikaki na kati
asali inventaire na yango nyonso to esali valeur ya 500 000 $. Bandeko boza kozwa bakongole neti bazoba. Papa Botamba, image s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a déjà des trous de fusiliers qui sont creusés dans la ville de Kinshasa. Cela veut dire que l'armée est en train de préparer déjà la guerre, mais aussi et surtout la population congolaise se prépare aussi à des protestations et se prépare aussi à sa propre défense. Nous, on a une certaine... Mais avec la force de cotisation qu'il y a eu, tenez, combien vous avez récupéré déjà par rapport à cela? Les groupes qui ont envoyé beaucoup plus d'argent, c'est les combattants de Liège qui ont envoyé 500 $. Je remercie tous les compatriotes de la diaspora qui ont envoyé 20 $, 15 $, 150 $, 200 $. Mais en totalisant le tout, ça nous a fait à peu près 4 000 $, alors que le seul matériel de faisceau me coûtait 27 000 €. Nous remercions tous les gens qui nous ont aidés. Un appel pour cela. Un appel, je suis à Paris. Je lance un appel à tout celui qui a un matériel, qui a une table de vidéo, une table vidéo mixeur, 4 sorties, qui a des micros, cravates, qui a des caméras HDD, qui a n'importe quel matériel. Je suis à Paris. Jusqu'au 6. Je repars au pays. Ils peuvent passer par vous aussi pour arriver à nous donner ces matériels. Vous savez, nous n'avons qu'une seule chaîne. Pour le combat, il faudra bien spécifier pour la victoire d'Etienne Tshisekedi, tout en sachant bien que Etienne Tshisekedi n'a pas de télévision à Kinshasa, donc la guerre au niveau des élections, ça va se passer avec les médias. Voilà. La seule chaîne aujourd'hui qui diffuse les histoires de M. Etienne Tshisekedi et de l'opposition de manière générale, c'est la RLTV. RLTV. Et nous ne sommes même pas sur satellite. Alors nous lançons un appel à tous les compatriotes qui peuvent aider pour que nous puissions aller sur le satellite et nous venir en aide parce que nous avons besoin de ça. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Nous voulons gagner, il faut mettre des moyens. Et les moyens, il faut commencer par la chaîne. Si cette chaîne-là ne gênait pas, on ne pouvait pas venir incendier cette chaîne-là. C'est parce qu'elle gêne en tenant le discours de M. Etienne Tshisekedi, en faisant la campagne de M. Etienne Tshisekedi. C'est pourquoi ils sont venus nous neutraliser. Mais je vais tenir un peu de presse. Une conférence. Je crois que c'est samedi, mais on va organiser ça ensemble avec vous. Merci infiniment, merci les Congolais. Vous avez l'appel de M. Roger Lumbala qui travaille ardemment avec Maximo, les leaders Maximo et Etienne Tshisekedi pour la victoire des Congolais. Pour la victoire aux élections de 2011, novembre 2011. Soyons solidaires, venez à son secours, venez répondre à son appel, afin qu'il puisse retrouver, bien entendu, sa télévision. Merci à vous et à très très bientôt. Merci. Voilà, mes chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec Roger Lumbala qui vient de venir d'un voyage, vous savez, avec cette histoire des élections. Cet homme vaillant combattant de la RDC, un homme politique de qualité, de grande valeur, vient de perdre en fait sa télévision, demande à ce que le Congolais de la diaspora puisse le soutenir, afin que cette opposition puisse avoir une télévision, quelque chose qui va leur permettre de pouvoir bien sûr gagner des élections équitablement contre l'oligarchie qui est installée en RDC. Voilà, donc il s'en va prendre son taxi
pour rentrer chez lui, s'est reposé dans le 13e arrondissement. Je cache l'adresse, bien entendu, pour sa sécurité, parce que c'est des gens qui sont aujourd'hui traqués par le pouvoir militaire de la RDC, afin qu'ils soient éliminés de cette course. Ne craignez-vous pas la mort, tout ça? Non, pas du tout. Vous savez, nous avons déjà donné notre vie pour la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas craindre tout ce qui peut arriver demain. Nous suivons la voie d'Etienne Tshisekedi, de Nelson Mandela et de tant d'autres Gandhi qui ont donné la vie pour leur pays. Nous n'avons pas peur de la mort. De toute façon, comme je l'ai dit d'habitude, je sais que je mourrai d'une mort violente. Je préparais toute ma famille à cela. Toute ma famille sait. C'est le fatalisme, cela? Non, pas du tout. Pas du tout, je sais. Par mes prises de position. Alors, les Congolais ont une autre vision maintenant de la mort. Ils ne craignent plus la mort, hein, je me suis aperçu. Les Congolais ne craignent plus la mort parce que maintenant ils souffrent beaucoup. Quand vous souffrez beaucoup, vous ne pouvez plus craindre la mort. Et un mot par rapport aux deux combattants qui sont tombés par rapport à... Je suis allé moi-même à la morgue de la clinique Bondeko. Oui, donc à Limité, pour dire aux gens, c'est à Limité, 7e rue. Oui, à Limité. Oui. J'ai vu moi-même Junior. Junior, oui. Qui était étalé sur la table. Et j'ai vu 4 combattants qui avaient reçu des balles dans les jambes. Et 2 jours après, ils sont venus subtiliser les corps pour aller les détruire. Les détruire, vous dites? Les détruire. Et non pas pour aller remettre dans leur famille, mais pour aller détruire les corps. Donc ce pouvoir n'a pas du respect même aux morts. D'où les Congolais ne doivent pas rester comme ça, ils doivent se mobiliser tous comme un seul homme pour le mettre hors l'état des nuits. Merci, merci. Voilà, il va prendre son taxi, l'homme politique de la RDC prendra son taxi. Je cache votre visage. Bandiko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka Roger Lumbala ndenge nini azali koloba azali kobeta miso piaka akosa atala nsima te azali kozwa bakongole neti bazoba. Bandiko babolingo eloko lokola moto ezalata soki lelo armée congolaise ezali kokreze batrou de fusillé na Kinshasa ndenge alobi na kati ya capitale. Na banzi ete moto lokola Roger Lumbala akokaki kozanga ta kofilme te po ete aya apresente bino po ezala kaka ndenge azali koyebisa bino kaka na monoko tala lokola sa yebi ete tozali ba faible ba diaspora bazali ba faible surtout ba combattant akomi nini ke non ndenge ezali na kobengisa ba combattant ya Angleterre ya Suisse ya boye po toyeba ndenge nini tokosala te bandeko tango akobanda kobetela bino ba masolo wana akobanda kokosa bino akoloba ete wana akose faire référé na ndenge azalaka ex-rebelle akokosa bino ete nayebi ndenge nini akokosala mpona commande ba arme quelque part na batu na ngai alobi ete ekosenga boye il faut cotisation bandeko asi acalcule bamakambo wana tu yango wana ndenge ye awa aye mpenza na plan moko oyo ke histoire donc na plan na ye mpenza oyo ye nango plan moko ezali mpenza bien précis. Yango wana tozali kosenga ba peuple congolais botika kozala victime ya kobwaka bambongo na maboko ya bato oyo bazali kosala fortune mais sans que bino boyeba bozali na bafamille na bino tango bobimaki na Congo boye na poto bolobi ete boye po boluka po bosalisa bafamille na bino mais lelo etiki ete bosalisa lisusu bafamille te ba opposant congolais bakomi nde siko koprofite kolia bambongo na bino. Bandeko tala neti ba histoire ya dongo
nani akotisaka maboko na libenga te po abimisa mbongo apesa. Mais lelo bato nyonso to basengaka bino bambongo ya dongo base disparaîtra balobelaka kutu likambo ya dongo te po ete ezalaki bahistoire moko ya lokuta. Alors Roger Lumbala sait à comprendre ete badiaspora congolaise po kobenda bango mbongo il faut kokende kaka na masolo ya politiki ya Joseph Kabila kokosa bahistoire lokola nga nazalaki ex-rebelle tika nakosa boye nakosa bandeko. Nakoyebisa bino eloko moko bomoni ba Roger Lumbala oyo bareniaki na tango oyo makambo ba rebelle ezalaka na tango oyo ezalaka ba groupe komona ba mindele bako utiliser mutu boye mais lelo na minute ndenge tozolo baba makambo wana nyonso tu esila basi ba clôturer yango ba jeune ezalaka lisusu te. Alors ndenge ezali wana Roger Lumbala koki koya kokosa bino te aloba ete ngai ndenge nazali boye nakosala boye lokuta mbala oyo bandeko nazali koyebisa bino vérité ndenge Roger Lumbala wana nazali na kati ya koyeba naza koyebisa bino vérité badiaspora congolaise. Roger Lumbala ndenge azali wana azali na force moko te wakoyebisa bino ete lelo ndenge azali lasala rebellion mpona pelisa moto après baélection ndenge azali wana amiyebi yango ke soki ameki ma bakokanga ye oyo nyonso baza kosala sikoyo ekomi bahistoire moko baza koluka babenda bino mbongo bandeko ndenge ezali wana mpona Congo moto oyo nyonso to koluka sala rebellion na ndenge kaka ndenge Roger Lumbala aza koyaya nabenga badiaspora banini ayebi yango ke danger ezali likolo na ye mpe akosala yango te po ete bango nyonso bazali kose refere na situation ya Jean-Pierre Bemba ayende po abenda bambongo na ye bandeko. Ngai mama Rosalie lelo nazali koyebisa bino bokanga date ya lelo pe bokoyeba jeune ni oyo Roger Lumbala lingi asala po ete abenda bino bambongo déjà lokuta ya monene oyo ezali kolakisa ete azali grand escroc azali kokosa ete badega nyonso to esalamaki na moto oyo ye moko atiaki alobi ete ezalaki na valeur biloko na eziki ezalaki na valeur ya $500,000 bandeko ata bino moko bozali komona esika nini bato bazali kolinga kosakana na bakongolais bapeuple bolamuka oyaki awa na poto po ete olobaki osalisa famille na yo mwa di mwa vero na yo wana ekozala malamu soki ozali kotindela mama na yo asomba mwa kwanga atia mwa saki ya fufu na ndako balia batia mabolongo na se babondela po na yo mais soki bozali kobwaka yango kaka na makambo ya bozoba ndeko babenediction bino bozali koluka bokomona yango jamais. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Na kosenga kaka na ba diaspora congolaise ebongi malamu ete tomeka kofungola mwa miso. Ndeko toboyi te ozala combattant ozala moto ya kote ya pouvoir soki moto azali koya na likambo azali koyebisa yo likambo na esengi ete po ete obimisa mbongo ozali quand même na pays développé luka o vérifier stratégie ya Roger Lumbala abandelaki yango abandaki préparation na ye bolanda malamu ba peuple congolais abandaki préparation na ye ezalaki il fallait abandana nous kolobela partie ya Kinshasa na chaîne ya ba congolais obino moko bomoni esika alekaki oyo abandaki kopesa message na ye avant ya ezalaki neti aza ko préparer déjà bateau pour éviter ceux qui a commis na poto batu ba koluka ye ba ko benga ye contact après wana ale masolo sima ko banda ko sala neti aza ko pesa ba condition anga na ko sala boye na yebani na bateau batekisaka déjà ba arme ba makambo toza ko yebisa bino ezali vrai. Roger Lumbala oyo a préparé likambu na ye na ndenge kayebi ke côté faiblesse ya ba combattant ezali kaka il faut koyebisa bango kaka likambu ya ke moto ekopela wana nde ba combattant esika ba kopanzana ndenge bakosaki na makambu ya dongo po ba moni esika faiblesse ya ba Congo ba combattant ezali
bandeko bakongolo penza motuna bango ezali kosala tosengi na bakombata motuna bango ezali penza balobaka baza bato mayele. Il fallait qu'on pose question à Roger Lumbala koloba ete bon Roger Lumbala o memeli biso li histoire moko ya kitoko o memeli biso événement moko ya bien donc so likambo moko ya bien on ndenge lobi ke Joseph Kabila azako creuser ba trou de fusillés partout na Kinshasa. Alors wana ezali likambo oya malamu yebisa biso élément nini oyo ye nango oyo ezolakisa ou bien filmer ba coin oyo esika yo monaki ata tango mosu akoloba caméra na nga bacaméra ezikami na portable na ye ndeko aza koyela bino bamasolo sans même bomona image kaka na munoko kaka boye po asa yebi ete na kokende kaka na koloba bakongole bakokwa après nsima nango azoloba ete nalali vraiment nakanisi mingi nayebi ndeni na kosala yango naza koluka ete lokola ye asali acreuser batrou de fusillade partout na Congo nakoya nasolola na bakombata lokola ngai nazalaka ex rebelle kala nakoyeba ndenge nini tokosala po bandeko tala bahistoire ya lokuta aza koluka ndenge nini ya kozwa bino bambongo lobilobi bokozwa bambongo bopesi ye ale sima bomoni motonga akei na Kinshasa réaction te après sima bokomi lisusu Roger Lumbala wana ayeki akosi biso bofungola miso. C'est un escroc aventurier azali kokosa place na ye komona ete azali penza vrai escroc aza koloba ete ndenge studio na ye ezikaki badepense nyonso esali na valeur ya $500,000 vraiment ata bino moko bakongolais boko banda kokosa mati wapi nayebi ete bamisusu bazalaka soki naza koloba boye kozala wana komona bakokoma bakofinga bendeko problème eza te yo kokoma ofingi ngai likambo te boyebi na makambo ya dongo bofingaka biso mais lelo oyo bomoni ndenge bino moko na baradio na bino bokoma omona soko ozoloba mbongo na ngai ifale kuti natindela mama abotinga napesi na makambo ezalaki ya lokuta ntango yango oyo bolamukaka escroc mosusu aye lisusu apréparé l'histoire na ayebi ndenge na osala ndeko nakosa bino te Roger Lumbala oyo mutu akosa bino te force oyo makambo babandaki kosala na ntango ya barébellion na ntango bamindele babandaki nanu koutilize bango biloko wana na Congo sikoyo stop. Roger Lumbala aza na esika moko te bino bokorekolte bambongo mpo aloba ete na kokende kozwa baarme mpo ya bato na ngai nayebeni na bato na ngai eza lokuta alingi abenda bino bambongo mpo na minute oyo mutu nyonso tu oyo akosala bamakambo na ndenge na ye sans ke azwa autorisation na ndenge ya Occident ndeko bakokanga ye CPI ekokanga ye alinga te makambo nazoyebisa bino ezali vrai. Donc Roger Lumbala ndenge azali wana ainfluence bino te na ndenge ntango azalaki na makambo na bango barébellion oyo basalaka kuna na kote ya este biloko wana basi bametre yango stop. Azali kolinga siko koya kotalisa bino image ndenge nini azalaka soki général kuna na kote ya este ndenge nini akataka bato na bamasolo ya lokuta mais tozali koyebisa bino ya solo bandeko azali kokosa bino trou de fusillés esika bacreuser yango na Congo mpo na nini afilmaki yango te aya kolakisa bana ya poto bino bokanisi ete bana ya poto ya lelo bazali kaka ndenge ya ntango ya deuxième république olobi likambo mpe eleki kaka boye bino bokanisi bato bakosamaki na makambo ya dongo boyebi bapasi nini baza nango na motema ke lelo bozoya kaka na bahistoire na bino na mpo bolingaka bobengaka bango bambongo bango bakokosala bamakambo te na bafamille na bango basalisa bamama na bango na bafamille na bango baza na baproblème bino bozoya na bahistoire na bino lokuta. Roger Lumbala na banzi ete oyo makambo nazali koyebi so kanga date ya lelo soki na bakongolo ya bazoba oyo sur 10 congolais soki 2 congolais bapesi yo mbongo yebaka ete 8 congolais oyo bakotikala bakorefléchir mingi koleka avant babimisa bambongo na bango bapesa yo po ete émission oyo radio Zoumel Mile esali ezali émission moko ekotinda bato ebele na kati na réflexion parce que bakongolais bayaka na poto te mpo basalela bino bambongo na bamasolo ya lokuta déjà kolobaka kaka studio nana ndenge ezikaki valeur ya $500,000 donc ozoyebisa neti bakongolais déjà awa na poto ke $500,000 altala boyebo mpo sikoyo bakongolais basani baluka bapesa makambo yo moko osali yango na ndenge na yo otie moto na studio na yo na ndenge na yo babiloko wana nyonso ezalaki préparé
eza ba biloko moko eyebani emonani na miso. Mais nayebi te soki bozali komona kaka ba diaspora congolaise bazali bazoba. Mais toyebi si bino ete tozali koloba ete Roger Lumbala yebaka yango ete soki 2 Congolais sur 10 Congolais soki mibale bakozwa mbongo bakopesa yo 8 Congolais bako réfléchir avant mbongo na bango ebima pe ndenge kozala wana ekozala mituna mingi avant penza bango bazala na assurance babimisa mbongo ou bien bakoyebisa balobi bo kende nanu mukolo biyo biso tokomona penza ke ba preuve penza ezali boye biso tokozala na confiance tokopesa mbongo mais ba voyage no osali oyo ezali opération kuluna ya doko la mbongo ya ba diaspora congolaise mais yebaka ete opération na yo ekoti mai po ete makambo ya dongo esi epesa bato mayele. Alors botika ba jeune bino wana ya koya na ndenge ya ba histoire o Joseph Kabila asali boyo boyo pona kolinga kobenda bato mbongo na tango oyo Roger Lumbala babiloko nyonso sali ozoyeba teke to sito comprendre ki jeune yo kala. Aussi to comprendre ki jeune au kala bozo kanisa ete ba peuple congolais baza bazoba bokomi ko zoba tuna ba je ya ba histoire ah Joseph Kabila sala ki boabo mais to koyebisa ete Roger Lumbala obeti foje mais yebaka ete ata ba diaspora ata ba komba ata ba goyamba yo mais yebaka ete okozala na ba question na ndenge ya kosakana te po ete mbongo na bango koko bima kaka boye te po ete tosito comprendre le système na bino boye bozwi bambongo boke na Congo ala après boke bobimi bagang situation malonga ezomona na te basi ba comprendre bino. Mama Rosalie nazungiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko congolais pe bandeko congolaise kaka ndenge tozali koyebisa bino bokeba na Roger Lumbala. Roger Lumbala azali un escroc tout à fait. Bolanda te po ete ndenge bato mosusu bazali koloba ah azali na ndaku na ye na Belgique na France omo te ndeko. Bandeko wana nyonso tu bazwi yango pona nini? Bino bokanisi Roger Lumbala lelo bambongo mosusu azali na yango ezali bambongo yo batangisi bamakile bamama na biso na este. Lelo Roger Lumbala azali koloba bamama bazali komona pasi bafemme violée bango tu bacontribuer bato oyo nde bapeuple congolais il faut kotelemelaka kotunaka bango bamituna lelo bozali koyeba te bozali koyemba pe un leader ya bacriminel oyo baviole bafemme bamama na biso kuna na este wana nyonso bozali koyeba te bandeko bosala keba Roger Lumbala bino bokanisi ya kolobela bino nini? Roger Lumbala yeyo azali koloba makambo no plan B oboyebo mais sikoyo Etienne Tshisekedi kuna na Suède batuni eli question ya plan B Etienne Tshisekedi ayobi makambo ya plan B ezali te po Tshisekedi ye moko sa comprendre ete na ba système ndenge bino bozali kolingolo obokende na guerre eza komi ba système moko ya ba risque ndeko soki na ba élection balobi ke Joseph Kabila président kokanisa te tozali kabisa bino ezali vérité soki lelo ba programme ba proclamer balobi ke Joseph Kabila abimi président peuple andimi ye kokanisa te ke na bambongo yo kopesa Roger Lumbala kosala quelque chose pour le baita sala rébellion akosala yango te po ebi ete bakokanga ye ndeko. On dirait mingi bavandi na poto me baza koyeba makambo ndenge za kotambola te. Roger Lumbala za kokosa bino na benga bango na yeba ndenge tongo sala po ete Joseph Kabila sali déjà a creusé déjà ba trou de fusillés partout. Ah bandeko. Et bongo a creusé yango wapi ba image yo moni yango na Kinshasa kuna Roger Lumbala o filmer yango tete po yango la ba diaspora. Kaka na lisolo yo boti po luka ndenge nini akoya kolia batu mbongo ndeko nazali kokosa bino te bokanga dati ya lelo radio Zumel mile ezali koyebisa ezala na ba combattant ezala na nani tozali koyebisa bino vrai élection ezali koleka na Congo mokili mobimba yebi ete ezali élection moko démocratique oyo nyonso et kozala ete ba proclamer mokolo élection soki balobi Joseph Kabila makambo nyonso tu bazali koyebisa bino le 6 bandeko po ete mingi bavandi na
on dirait esprit na bango ezali na bakabeya kamwanga to na bambanzangungu bazali koyeba te ndeko proclamation nyonso tu oyo ekopesama na biro ya seni soki balobi ete Joseph Kabila aleki bomikosa te bokanisa te ke ou bien Roger Lumbala akosala quelque chose soki ameki bandeko akokangama yango na omoni ete Tshisekedi de tant que sage ayebi deja balwa wana ndenge ezali alobi ete makambo ya plan B eza te mingi bakanisi ete ya Tshisekedi abangi te parce que ezali na kati ya baloi internationale ese komami noir et sur blanc oyo Roger Lumbala alingi asala bino alingi nde alia bino mbongo ata ntango Tshisekedi aza koloba ete non Kabila doit partir aza koloba kaka tika aloba me bandeko soki Joseph Kabila balobi ka aleki ndeko bomikosa te loba kaka lokola bino moko bolingaka na bino koyoka te mpe kibolole na bino bokozwa bambongo bopesi Roger Lumbala ye moko aseki na se ya motema alobi ete na ngindi me aye na mission na ye ya kobenda bino bambongo ndenge ezali wana soki Joseph Kabila aleki Roger Lumbala azali na pouvoir moko te kokosa bino wana kokende kosomba minduki boyeto kosala botoko wana nyonso bamasolo ya lokuta mpona koluka kobenda bino bambongo mpona minito oyo na Congo ezala ye Joseph Kabila soki ata balobi oyo Tshisekedi aleki Joseph Kabila aza na droit moko te ya kosala mobulu soki ameki Joseph Kabila akokangama soki mpe Tshisekedi ameki na bana na ye ekozala so bakokangama mikolo batala mpo nayebi te bovandi na bapoto ame bozoyeba politiki yango ndenge eza kotambola te bino bokanisi baeuropéen ntango baza kobimisa mbongo bino moko boyebi Europe ndenge eza na baprobleme ya makasi na makambo ya mbongo ndenge bazali kobundabunda mpona makambo ya mbongo bino bokanisi ntango bazali kobimisa bambongo mpona kosoutenir baélection na Congo lobi baproklame bapesi mokonzi oyo bapeuple balingi yo bimi ngai rebelle na kel mpona sala boye mais bandeko Roger Lumbala bayebi danger yango bayebi tala soki ezalaki bongo epuis bamakambo nyonso ya barebellion wana pour le moment na Congo stop soki ezalaki bongo te Roger Lumbala oyo balingaki bakota zamba kala bakende koforme bagroupe na bango ndenge ezalaka mais bayebi ete bazali na interdiction moko ya kosakana te makambo naza koyebisa bino ezali vrai bandeko mpo babiloko tozali koloba biso tosololaka na balme ebele oyo bayebi makambo oyo elekaka na Congo bayebi yango très bien mpe balma mingi bazali koloba yango balobi ete bamakambo nyonso to omoni bakongole bazoloba ole sisi eloko moko ekozala te mpo ndenge ekozala wana oyo akomeka bakokanga ye parce que soki baeuropéen bayebaki ke na baélection oyo ou bien ndenge bozali koloba lesi so Tshisekedi akoleka osan Kabila soki bayebaki ete bazalaki na besoin ya Kabila Joseph Kabila te balingaki basala bamanevre moko boyo Tshisekedi alingaki azwa pouvoir sans même tokende na baélection mais lokolo bamemi yango na baélection bango balingi bamona moto oyo peuple ye moko alingi yokanisi epa bamindele eloko nini ezangi soki balingi Tshisekedi basala Joseph Kabila mpe bamanevre moko bo papa Tshisekedi akoma wana mais soki bazali kosala yango te seke babiloko nyonso tu bozali kosala eza nango makelele ya pamba bovandi na bapoto ame on dirait esprit na bino eza kose développer te bacombattant on dirait ko na bato bavandi na Afrique baza na esprit développé ke bino bacombattant bozali na poto mais tozali koyebisa bino boye erreur bozali kosala na banzi ete bokoliama lisusu mbongo bien oyo adongo ezalaki muke mais oyo stratégie oyo le Roger Lumbala ye nango ayende na stratégie moko penza onde akodokola penza ndenge balobaka akokundola penza mais ba peuple congolais bozala mayele
bozala mayele ye amoni na Congo kuna Joseph Kabila aza kocreuser batrou de fusillé afilme yango te po amemela bino ya kolakisa bino aye kaka na maloba na bahistoire na ye ya monte ya lokuta na ndenge aza koloba ete radio na ye wana ndenge ezikaki valeur ya biloko nyonso tu $500,000 kosa nde bato oyo bayebi yo te me likambo te oyebi ntango ozali komonisa peuple pasi boyebaka ete un jour mokili ekomona lokuta na bino mpe un jour bokosambwa bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci